Capage TV. Capage TV. Égal idée, il y a habité mon soeur, il y a un qui va tout 20 plus 20, il y a 40. Attendez, qui c'est Simba? Bagogo, basé, qui n'a pas de qui c'est Simba? Combien de gens ont quoi mi? C'est comme Simba qui c'est Alonga kuna nyama. Ok, Mbatinyo likila sko ba nguma batinda ka gosanda fata lo lali wapi kwa gosanda gosanda na litoko kote buto lali kate ba mona nyoka libi baba babo me afa gosanda okota nganga mbo kufa vayo 2023 to bande on a champion mutu tout ça non ne bandé équipe joueur ba tcheba on a terrain non match bandité coach ba kateke na robeta malamu na robeta kitoko OK yonde jouer na terrain l'accès na beta malamu na tika la titulaire ninyo ko se pesa nzambe asu kisoti na 2023 na suko kota 2024 conseil na zo pesa yango pe kolomo ki latalaka aw na zo loba ezama kama nzambe te po 2023 koti si yo o corrompre na nino ki église te nzamba lingo komba lelo c'est ça to ba to koma na kati nzamba koma lokwa mikumba lokwa koto 2023 meminga ngambo c'est ça balabala mezandu plein bat nyoso ba ezandu bazoli wapi yo moni nini bango ba moni nini mekoya mikakatano guerre na est koto bikokufa c'est ça c'est ça au 2023 oya koyoka biso original keba vo sepelaka na bonne année anniversaire talaka soki entrée na weza assuré c'est ça soki entrée za assuré te linga bonne année po ye me kokota ngo nyongo to bomanzo to sala dépense yoko ofete na bonne année to beti maboko bongo janvier to zo banda soko bani na kofuta ba nyongo koswana okobonga ndengeni c'est ça Congolais za na maturité trop bas ya bakasi Congolais comme na niveau ko responsabilité ko gérer ba tout te ata mukete na lo bana yo la même moto avec na TV batu muso Alexandre na TV lo balike mupona batu azolo bazina no téléphone soki ya iPhone azo sima na loboko ozolo ba misolo so betra batu na téléphone oza musicien to za starter oza muto batu bazo yoka po bazela passe ya payer kwa na mutu na yo c'est ça à part mo konza mboka ndenga lo bakana komiki tsa bongo bino babotika libozana na lufundi ya nini oyebi bango yemo mo konza mboka lo bako sorti alo balika muna regret azo beta likamba ora no ndire bande konende bakufi na kati donc le quoi ba congolais zo so payer yo kuto mutu ba nommé ko nommé kutu d'abord qui para métier ba pesi yote ba pesi yo vanda kate biro no kaka nazo occupé yo rosa na leta po sunga bato komi ko kota ka bandumba na bato mususu ba kopelele lupanga na bobotela kinani tolo banini pesa la boy koko no paka ba jishi ba botela ba bola ma par po ebike lokalo na poste muto kango azate na yebi bango pena oyi ba kopu muso bimi na kinya wa ke bana ba libanais tika boy soko yo kingo original pasta après sauter na ba jeune fille ba libanais ba koti bango mabele avant Nicolas apprécier ya mbongo na ndeni pasta utuninga bien Maria bali babalani alesi na maboko okokama be na alesi na maboko boye peda ye na kati tika boy na bali mwasi na ngato yokai na mwasi tu na zipe pede na mbetu 3 personnes tika boy pasta mwasi olati bagi toléré on limite à 3 trophées tika boy na zo biso périmètre pede bimi lokola arbitre yo so mona mvoma beti mwasi mbata jamais na mona jamais mvoma beta mwasi mbata bata piaka mama ba piaka ende ba beta ka basi ba boma piaka ro komiso boxer na ring tika boy soko bali piaka ndima tu surtout piaka za autorité ko gangela mwasi mingi na nzela ando ko récupérer ti même chez bino mibale makama beba za na komba malamu te tika boy ba piroze ba ya toma ba kombo nde rupa ba komba ne kufa kanoki te osoka za ba kufa mwana piroje baza yaza ba toma ba ya umela ata beli akufa kate ba kombo ya John ba kombo ne umela la ba kombo mama bibe ebitine pona ba kombo tika boy ba kombo pona bibe kuba lokwa libanga ata sala accident Pierre Takiaite et bon bongo ya toma ya kutu chance nzamba salika na ya toma
Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe. Kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose beaucoup ko 6 à 7 soda pour ko bebisa munoko te. Rude Beauté a biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninia. Ah, Kapash, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fan. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remontage penza. J'étais Kapash mais comme kopianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sa force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona muté. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre limier ka biloko ezo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, ngana melango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka ndé. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo chazo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapasha lobia ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et très rapidement les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous ça pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis
Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primeiro de Maio. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bonne année 2023 toye en tout cas toye kitoko ndenge za kaka. Merci la bandimi oyo baza awa nan oyo tozali komona na oyo tozali komona te biso toza na base ana Kingabwa 14e rue. En tout cas pasta ala 15e to 14e. 15e rue. 15e rue hein. Face na Aqua Splash. Au salon en publicité hein. En face. Comment est le moins loco. Quand no lobby bo batwa ya. Ça solo. Ah. Au moins te konga kasi pasta 2023 nga postulé te bon. Ba structure aboye la yango. Bon, bloka ngomone timikina tena la nika na monter et micro première dame. Makasi. J'étais tout na penda j'étais. Et puis na mona. Engengeli hein. Libanga. Tika boy pasta. Ama photo le ba auto monde. Ah c'est ça. Oh monite ko lobate. Yo yebi. Ba tembega do première dame. Somo. Na habité itkali gaga.
to bo ke musika vraiment umela te biso miso to ka umela moni nzamba sala traka ba challenge ko ba capacité suka na ba maode suka maode kitoko vraiment mutuna za mikolo na kini tikino lo pesa ngai bambote kitoko maode place za oki bambote capacité tindeli umela donc mutuna penda kati yeyo donc ya makasi base pasta bona ne pe otoleka ah ba ne ba soli bien moi bandimi ba bengi ataka pona ko souhaiter capacité lobi nanga bien ane bien bandimi nyoso to tshaka ba na compte mitema malam OK mais bandimi nyoso baza ko résoudre ba problème te nandeni na ba no vérité soko boti bana 10 soko ina bango ba uti na mukongo na yo mais na bana 10 soko mona ke mususu ba rendre service malam musi ba o tshao mala les ko pour regretter point ni na botaki mando yi mais uti pana na yo o ini ete me makamone zo sepelisa yo te comment moi na liboso to moi na katka to ko tshela mitema ke lokwa bazaba ya basunga famille mo pesi confesse na moi na ya suka on a kolisi bango na moni na totata na oyo OK ba retourner ndeni bano mama baza bambe kotanga komba Johnny te boni John mama tika mwana ndazo changa panje na moni ngana papa to kolonga to tikela bango lopango oyana bango ekominga ngambo ndenge bandimi ale ya lelo tika boy pasta azoye bisa yo tika boy yo kanga très bien capable na so polele OK bandimi otolinga bango ka po bandinga mate mais ko compter pe na bango te po za desi bana polele OK donc chana no motema te nazolobela o makambo na vérité linga bango po baza bandimi atelier ya pete mais ko compter na bango te po ko sangwa pa pamba amba bakolia so fufuna sola biloko bani ya baninga chamai mbise zoya olena sola mama ye so comprendre ngo bien Tapashi 2022 Siri tokoti 2023 yoka ba briefing sérieux oyo ezotungisa Congo batu bapesi confiance na makambo ba oyo ezotia pays kaka kote mtu tobetela ngo maboko mama nanga landanga 2023 Capache, papa. Merci na courage nzamba pesa na yo Alipa. Amen. Je te dis. Amen. Vous êtes femme combattante, oya boya nga na ndimi. To ndea deni ayebe pete kenda to no sabe mission na zaina ndika. Ayeba kite. Kande na lobaki moi. C'est que mututu a surprendre. Nga yo tango website nga makama ndika tempe mana pioki. Tango lobaki, tango mukolo lobaki pe mukolo miso fungwa maki. Je te dis. Eva. Tango lobaki mama ndeboye lole to tem takana lola. Kalo bozaki wapi? Donc on devait akokite il y a des niles à kokite la pese bambote pasta John ye te to kuluti yo yebi kutu base il y a des nya matiki to lo wana to baroke tika yo pasta ya solo bon ko na oni jo 360 degrés. 360 degrés. Toko baluka na yo. Kitoko. Toko exact toko baluka. Toko baluka. Au 2023. 2023 to bande on a champion mutu tout ça non ne bande. Yo kanga équipe joueur ba tche bango na terrain non match bandité coach ba kateke na robeta malamu na robeta kitoko. OK. Yo ne jouer na terrain l'accès que na beta malamu na tika la titulaire. Ninyo ko se pesa nzambe asu ki soti na 2023 na suko kota 2024. Mandanga bien. Papa jipe matoi. De photo banda déjà ko yeba déjà. Ebandeli ya mvula kaka na ebandende la ksaka. Tangu maître ya mbaka na classe ayeba kateke le chèque na nani. Si. Akoyeba bango na katika doko o azotanga mi azotanga te. OK. Andanga très bien. Non landa. Conseil nazo pesa yango pe kolomo kila talaka. Awa nazo ba ezama kama nzambe te po 2023 kotisi yo. O corrompre nani no ki église te nzamba lingo komba lelo. C'est ça. To beto koma na kati nzamba koma lokwa mikumba, lokwa koto 2023 meminga ngambo. C'est ça. Amemi ngambo andanga bien. Okufe komika o abominga noki. Atiko na mukiri waya koto oyebani te. Andanga bien. À partir ya janvier de funda ka juillet na juin na novembre koma malamu. Yo moko kolo yo kotaye yo. Kotala ka conjoncture pays te pe malamu kokuta na mukiri te nyo c'est ça ka bodelu. Pasa tika boyo poto eleki soko fungoli misoko ko tamu kongo na musala ndo moni salaire malunga kisasa pe bele bazo seple bazo langwa ba melaki saba ede bango bazoli wapi na kongo pasi yo moni mingami bango moni lipa na zandu batonzi tandanga bien kapasi na ofungo no pe solo mboka yamboka elekeza rate nzala na balabala mezandu plein ba nyoso ba ezandu bazoli wapi yo moni nini bango ba moni nini mekoya mikakatano guerre na est ko to bikokufa
meilleur sans frais bimi. C'est ça. Au 2023. Oya koyoka biso original. Nazolo ba makamba alléluia te. Na boy ko chanza me na prière makamba maman. Landanga très bien. Passe vers les 31 au bon samboula. Na koki nanga ko kende veiller. Ce qui moteme ça na veiller te nzoto ke molimo za libanda. Passe ya pamba. Mingi molimo za na libanda. Très bien. Et belle va timbeli passe ya pamba. Na timbeli makamususu. Bilo musu faut réduire ngo. Na tagoni ko kende rasu bitambola mwanza te. On a mis qu'à belo quoi taxi ba client ba ça to lui na presse pas mon que taxi zo boula ça ba client ça c'est gobé et gobé ba si si zelo moni ba client si mobimi peu sambo mbongo si si na ba ki ba dépasse pas pas ko tambola et si li au 2023 calcul comme na ko kende wa pipo sans frais bi et bima to comme na l'air au pays comme na kwata ce qui nzamba fungoli ngane pas que na l'équipe ba tuna courage puis c'est na nganda tala pesi chance na profiter na l'air monani mafuta taba yango na moto na ngombe Kapachi 2023. Nazo zongla ni bandeli. Na biseko mukolana ni. Bakenda ka église na veille pas soko la mitema kota champion na mutema pembe. OK. Soko rupe ko koti na ba ranking et kangyo mangbange ti ane ko sila ebendio. OK. Souci na yo bombe ti en 2022. Soko kufela ki chango pembe ko lata souci ti 2023 te. C'est ça. Mututo ko kufa. Souci no tikali yani ata memi nyongo. Ata bakena nyongo na yo ata ba memi ata ba boyo na bolingo ata kutumbongo simisaki mama likelemba kufi lobi bwaki sae lela mbongo bakantolelie menzole la mikumba meminga mbongo soki na yebaki nde na piaki ye te mbala sima ko tiaka mbongo na batu te bomba yo moko pasta eloko o ya banki tomona ki en décembre mama banki ba bloquer ba mbongo ba na bi pasta lo ba ke loko na saka bino makamsi bo biso ba temeto ebeba to soki sikotika nga kolombongo na jimbongo na ngana pasi na joa na banki na eba français te boyambinga na boboto likamsuna na lobite si bokomelinga ngako nazo pekisa te bokoma o te bokomande oyo era ko yako zwa bomando tuna ngana na français na sinya mikande ya nini mbongo na yiki na ngona maboko na samba na nani pona mbongo na ngapo na se kominga ngambo makamba banki mutu pozo tuna zo katelo lingala comme si akotaki na mikumba na yo zo sala wana pongani na zo kotika mbongo bafuta yo mojo mbangana lo fundo no tuna bakeselo ko lo yebite o talaka kuna na talaka kuna tango na mbongo botuna ngate tala kuna Congolais za na maturité trop bas ya bakasi Congolais comme na niveau ko responsabilité ko gérer batuté te ata mukete na lo bana yo na talaka même moto ale kana TV batu mso Alexia na TV lo balike mupona batu azolo bazina no téléphone soki ya iPhone azo sima na loboko ozolo ba misolo se betre batu na téléphone oza musicien to za starter oza muto batu bazo yoka po bazela passe ya payer kwa na mutu na yo c'est ça à part mokonza mboka ndenga lo baka komiki tsa bongo bino babotika liboza na lufundi ya nini oyebi bango yemo mokonza mboka lo bako sorti alo balika muna regret azo beta likamba urano ndire bande konende bakufi na kati donc le quoi ba congolais zo soit payer yo kuto mutu ba nommer ko nommer kutu d'abord qui para mettre ba pesi yote bapesi yo ovandaka te biro no kaka nazo occupé yo rosa na leta po sunga bato komikila kokotaka bandumba na bato misusu bakopebele lopanga na bobotelaki nani toloba nini pesa la boye koko lopanga bajuge babotela babola mapar po yebi ke lokola oza na poste moto kokango aza te nayebi bango pena na 2023 bakoleka te ntango bakolebisa yaka ta kolobela bato akosala ne mpe likambo yango te ntango akoya yoka ye batindi ye na oyo aleki azokosa motema na nge etuti yango na ye awa lokola likambo yango nde eza ya ye batindaka bango na bakata likolo batindaka ko kendo tala na limete ndeni kuna ebukani ba prince sali boy sala to pesa to nezani nani yo pesa compte na total budget to bimisa poto sala d'abord tango ba kotindo yo tango ya mbongo ba ko bimisa tango ba pesa d'abord ko yiba ba yibaka oya na tana ko kosa biso lokolo pia ko mikitsa to mona ta mawelo ngina lokolo lingi quartier wana oya na nkolo baka ko la tsaka misa pondire muta même si c'est ça na podium asaka ba jeu mino sala kati tika boy mama na pola bana lo fundu ya au niveau azoloba ne chazo dénigrer bino ayibike quartier ayeba tu yebika lingala mazoko taba moi français pas quand quoi tanga mingi kala bolole o sentir que mokondo azana complète abonga mais azana complète de supériorité na supériorité ozali na place lokumu mozoro ka suba ba lokumu mususu lobali kama na lingalo yali batu bayoka ba comprendre likambo bandi ba groupe mali kam ke nangana ba kutuni zaleki omoni ki voix abandi ba biloko moko mais ozo pour bolenga ba tio na musala po TV mona ka polo bo pesa solution mozo lenga ozo chanzaka malobe belebe na TV yani tanine tala esi ma TV aloba ka lingala lokwa bakanja
azolobela yo oko c'était soka leki na TV amoni TV la wangani obunga te muto koyiba pays ba wanga na langi na bango national na miso te ya TV tika boye pas ça bazu ya mindele to mona ba américain ay na anglais kuto so lingami mokili mobimba ake na France bo sa ba français to ba tune question arloba ta français moko ya bibamba ba se kame ay na souci pe na mboka oyo na ba modèle oyo un américain pa na so bi français to ba munoko na mboka so to tika ta ba américain na anglais kende na ba russe kende na ba pays ba Portugal kende na pays so ki ya banani ba pays banani balobaka munoko moko boye soko yoki osanti ke langi na yango akokela ngo soni te balobaka pena ba mindele kutu bakela langi na bango soni te yo munoko noka ngo soni o lingala te lingala wa te mama namona moko na aéroport moko esanga bosaka pe mission na français boko apesa ke loko basala bolole c'est bala mwasi ya mundele aza document na nzela mundele basani na bakiti parce que mundele tellement lingi to la peut-être que mundele comprendre ta comment pegise ko tala ngo te yes ko rabalo la mundele na français comment tinda biso ko ba boy ne bo changer nga na français ba complexé aza document nyongo basta oyebi yebi ba jango tu mama yebi bango ba twatu na bo sala nga na hollandais bo sala nga na faut pesa ki foni batungela landanga bien non basta Jackson ayeba na mukili momba kote to bayoka anglais c'est ça ngana sana yebi anglais mais na te planter mama Michael ko le kanje mona ki na lingala comment be mi na lingala nzombe turi anglais na yeba kateta etamboli okoyeba ato pole faut tala yeba c'est ça Kapash ozaka na complexe ya vie na longola salela oyo yebi tambola na ko pesa raison c'est ça yokanga très bien nazola papa to na monde moko Kapash monde baluki malamu mususu bakomo ko inoka sa motif. Les fêtes de fin d'année sont spéciales chez Kitunga Market. C'est Noël, saison de joie, de festin et bien sûr des cadeaux en folie. Esengolanga ezali po nazali mama ya ndako nazali pe na bandeko na bakomini mosusu esengolanga ezali po naza na Kinshasa naza pe na bandeko place mosusu na bakomini mosusu et puis naza na bafanatique ebele na diaspora basepeli kosombela ngai kofrenga yo pe ndeko za na diaspora yo pe ndeko za na commune mosusu Kitunga Market eyeli biso bapromotion nango ya kitoko Kitunga Extra, nouvelle formule, na $189.9, en tout cas, aux 8 000 locaux. Dans un bien biloko. Kitunga XXL, nouvelle formule, na $259.9 au Kozwa. Biloko na edisio, biloko. Kitunga Misuni na Misuni, na $169.9. Combien tu dis ce matin? Bazala Bumbu, Sindela Bango, Kitunga Market. Kitunga Premium na $149.9 aux 8 000 nyonso. Attendez-moi te. Kitunga Market et ko sepelisa biso. Bon voter siko pour la fin de l'année, dans la période ya ba fête. Voter Kitunga Misuni na Misuni na $165 ya pamba. Yango de promotion fin de l'année te. Oh na lobaki Kitunga Market yango wana. Profitez de nos packages Kitunga Premium, Kitunga Extra, Kitunga XXL et fêtez Noël et les fêtes de Nouvel An en beauté. Passez vos commandes 24 heures sur 24 et livraison gratuite en 48 heures sur le www.kitungamarket.com ou appelez-nous au plus 243 900 055 540. Lelo Tina ya komitungisa eza lisusu te mpona kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya. Banda lelo sala bacourse na yo pe mpona baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na tshombo po ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso. Biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwani. La Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna to pay support banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun,
na Côte d'Ivoire et na Sénégal. Pour plus d'informations, contactez Service Client Nabiso na plus 49 15 25 99 48 834 to na page Nabiso Facebook Family Love. Family Love, Zela ya Mokuse pour na kose pelisa bandeko pe baninga. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en a bana, aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au koti, au s'intégrer, au comme mbarama rope kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres, inscription est gratuit. Kaka na agence na biso o bozali komona, o ko contacter bango ba numéro ezawana, o s'inscrire, o inscrire moi na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi moi na yo sala asala. O lingi ko ko continuer master, o lingi o évoluer na Angleterre, porte yango efungwami, tenter chance na yo. En tout cas, na mbongo mingi te, moi na ya voyager, moi na ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka. Opportunité yango yeli biso. To sala nini? Contactez bango au rejoint nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9HZ, Stratford à Londres. Mutu mususu balinga kangalika muna zo mona mataka ko etufa ko ko sala makambo ebele namona pesa ba question ebele mako participer nelo côté namona mais critique ko landa batu wana ti bazatala ebele non bano polele amen pero li tozeza période moko zongi sanzo to franc au 2023 o mato kitati décembre ashimoke ko mata chaque âge ce zo mata moi mayele et pusanaka yamona lobaki keba vo sepela na bonne année anniversaire tala soki entrer na weza assuré c'est ça entrer za sirete linga bona ne po ye me ko kotsa ngonyongo to bomanzo to sala dépense yo ko fete na bona ne to beti maboko bongo janvier to zo banda soko bani na ko futa banyongo ko swana ko bongande ndengeni c'est ça problème sérieux na ça ba no clair yango pena papa dignité ya mutu e yaka na bomengo te dignité mutu yaka na catégorie ya sérieux ndongo pesi vie forme tika boy papa soko milingi ko sama kamlo ko présidente ndetinga boy ba ko comparer yo première dame oyebi OK ninga ko lata yo ko lata te exacté ko bato kan toko leki bango na mbongo mutu mse ko lata no kaka makabelo 100 francs exacté na mona ngo e ndi ko mo ko tonne leki ya yanga o wana bo mengo me ko pona mabe e bo pona te ba c'est belé azanga mbongo na bimi na bora ya mikolo ya makasi 2023 yo tambo na gudi moi système ni beti Warzeline te pasta Warzeline ayem ta kina ya makolo ah oui bati ko place ça Warzeline place ozali penza ah te bim so mais j'allais atangi pas salidon où est le ma ça de batangi yo c'est ça boyoka botinda ni c'est ça botinda la place boza au 2023 kapashi landanga na landa papa yoka oyi ba kopu muso bimi na kinya wa ke bana balibane tika boy so yo kingo original pasta après sauter balibane na ba jeune fille balibane ba koti bango mabele avant Nicolas apprécier ya mbongo na ndeni pasta utuninga bien na timbeli métier oyo kapashi landanga penda à la lettre na solanda papa pasta balibane landanga très bien tozoko saka bana mboka kapashi bana mboka te tika boy pasta yo kangalika na solanda bana ba ser moko boy ba ser ngo ba bima lokola ba yeba mingi OK OK na kopa bengi jeune fille
bana ba ser mususu na lobi nyonso te la plupart aza na bana na ye 4 5 ya kitoko atambolaka na bango bafiango bayaka na badon sa musala okoka kapashe atambolaka na bato alakisa bango bachroniqueur ye oyebaka bulo te bakenda pa na ye asalama mpasi moko afutelaka yambaka bango lokola kermes apona bafille 4 ya kitoko amemaka bango nzoka pa libanais ye mpe commissionnaire ya libanais lokola baoteka eloko bafille yango bayebi ntango bakokende kuna ntango libanais akotala critère na bango atali mpena oyo baza kitoko marché nini pasta très bien marché eza boye ntango bokoya bo bino 4 bozwa ba $1000 soki eleki moke 1500 apesi na tshombo modele okopona iphone 14 16 ma tandanga bien mission na bino bokende na Kisasa boluka ba jeune garçon yokanga très bien oya sika penza ba jeune garçon ya sika eti obana avenir nyonso tutu bima lokola yo soki ndenge nini kamba komona ba staff be bakokwaya mayanga kongola pe bana bapa ya bapapa donc bana bapapa bakomona bango na bafiango ye pendas be bona faut ba qualification capage oui capage na métier so moni capage na nyonso c'est que ne copine pesa mbongo tandanga bien yo oza déjà caché sans caché nakidi bagarso kokata mwana papa moko boye basala ye kala ubekendaka bapotation nzoko nde libana fulifuli bango mission nini eza nini papa ntango bando tambola wana tous les jeunes nyonso bando kutana bango soki babimi na bajeune wana obimi na bajeune moko to mibale kosokola te après lata yaka mbangu pananga je te dis avec amour tika boye pasta ntango yoke kuna compte rendu sokola kuna sokolela kuna kuti kosokola soki kosokola oui ntango mosusu sokola kuna soki sokola kuna te longola kaka nini wana tika wana pesa libanais libanais tanto mpe bafille yango akotambola na bango te oyo akouta ye tanto libanais yango ye moko na kidiba azwi mwana mwasi aremorke koremorke sikoyo ya ndenge ya nzoto te ya ndenge nini naopesa bapi secret tika boye ndimanga remorke nini ke banani ya mibali oyo wana yasala tu abenda kopi na yo osali ide okoti rapport 1000 mosusu prime oke osusi ou 2 personnes 1000 à prime ofuta masa mecha malonga mais ozo mibomisa yo na wana yo qu'est-ce que ba conséquence ya ni passe après 5 ans 3 ans soza makila pete 6 mois yo ndo tamboli ba garçon wana bakokufaka te waza peta kufi omwana mayele na classe ici là mwana mobala azokama vine ekoma mobulu bachance na bino nyonso libanais abenda makambo na liboso ndako na bino kwa motema moto botekela bango basala maison papa tika boye kabashi babetelo ba dossier sérieux nde bangindisi nde pena koto oyo sikoyo facilité bwende bakongole balula domoni place badega oyo nayebi so premier cas kapashi baseru wana mpe so otali mingi batikalaka wayawaya omemi kopa mabebisa bana baninga lilo ezaka mpe bango balobi la plupart ya bango bakokisaka 10 ans te na mbongo bape kobali bana mpo bakotaka mpe na ka ndongo olobi sacrifice wana nde ememi bango mama basote kolia nyanda Dubai bazongi te na niveau 0 kapashi azoboma nzoto na kobeta kopi na ye yomoni kapote tant kapashi azolekaleka oyo azotala comment azoyaki yango moni boluka métier kolula te misusu kutu tongi na biso kutu na kidiba basombela mama na bord mama na agenda sa musala naolobela yo mabe koti pasta kapashi nabetela masolo par amour ozoloba bango na regret na makasi susi ya kobonga susi ya kobonga bozotika vimbangu susi ya kobonga mwana akendaki Dubai akenda awa tala ngindi na jipi na ye balie na famille bamama bayebaka makambo te na famille babola balati beri ya pamba nzoko makambo zikuna kotota otambolaka makambo lelo oyo kapasi facilité bacommissionnaire ya baseru wana na bajeune fille ya kitoko wana bakoma kopona bango mission na bango yango wana akoyaka kote staff ya kitoko bato baza
bon akweya tanga so kweya botali bobite mwasi ya solo ye jeune fille ba uti wapi azu jipo wapi azu kecho wapi yo envier ça caché on a traki nani to on a luki na parcours azate to ndé mission autala ba jeune nini oyo kende ko sacrifier pour akende jeune peut en kotala mona ka pa yeyo bolingani pamba be tanto écoute merci yo c'est ça tanto mon faut kabelo $50 100 yo lobi chérie à solo yeyo vieux ça a pas mano à cause que ngana mwana patron quand yo yoka wa joga nde mutambu bobine ka be ma et puis il y a déjà capotité faut bongo petit kala pana ye après kaka wana ga na zui déjà yaka nango ye pas so me mambangu mona pas prix mamie Maman, $1000 sans motif. $100 pose à Fogno quoi. C'est ça. $10 quoi, biso faut chamu comme na compagnie. Autant que le balai, ça qui t'a ma bébé 8000 ba pesi. Ma peke peli moi trop ba grade quoi ko zika ça qui na mu Congo rafia. Mais ba kabele midi ku obo ya kopa bo. Donc moi place ba jeune ba zindi Congo zo tournaka. Je te dis avec amour. Ah non parce que tu vas yoki ba pianga fo. Mais na zo bande c'est pour nous battre la sécurité Congo génération zo ko kufa likola pia ya pia ba timbelité. Tangana mutruwana. Ko baninga ba beba te to ko kunda bibembe bele ya ba jeune ba koko bazangi place ko ku ya ko kundama. C'est ça pasteur Lobia solo. Bajani bazasi na bapesa kokunda bakoko bazala pesa kokunda bakoko bazangi place kokundama bajani mama nazo pesa conseil sérieux capable moko eleki na isi kutu joe jeune garçon yo bi jeune garçon bon so toto mona kuna psoki jeune bona musu jeune garçon moko so tali pena ko ndimate na musu na tali jeune fille o so ga utaki ya zika lore ya senenga bi na toki nga bitala ba jango capable nazo pesa conseil sérieux au 2023 o yo kanga solo na ekenge boya ba projet oyo yebik mutala ndima lika mwani to sala ngasa mtabenga pasa na landa kona ba kapasi na kinga ndizwa merci pasa yaga amwana ba mauda bengi ande na mwana mwana asepela mais kaka pamba lo bolinga ndongo landanga ma c'est ça ngaka na kende ko proposer o sel moko ba to kapasi na lo ba no pelele et puis na oka ki mususo na yo kinde balobi balobi kaka modèle wana de ba ba sora ba résultat ndanga za soka sele libino mignon so toi ta une année 2 ans moni ko faire faut changer bat bino faut boda a changer jamais que de repos paiement au repota tika boy na zo bano polele Obe bisas makambo boye c'est que moni balinga bazoke na moni peut tourner comme pembe abandi ba maladi moko sa motif na bengi akwati na okenda wa inonsa kuti na beteli famille te tala modèle bazoki nga boye la mega entraîner la maladie sans motif mais ça bango boye ndape na msope na kei pour faire na tout beli kama kama modelo yo boye pastor mona makambo kambebele na je biso makambo ezole kana moko yango moni nyonso ezongenga eza wolu par unité capage yana ba condition mutu mususu azana bomengo alala kati tika bon mususu azana mabala muso moni mwasi ndenge ba honorer na mama na bagia or na mutuka mais yena mobali bakutana kana nzoto te tika bon mabala alliance bomengo to bakineli ye azela mobali bakutana na ndenga bolingo adam na ifate bayana bolingo modèle mususu aboti adopté mana ngali boso batekeli bango ya solo banda bala ayebana na mobali te so bolinga ngo yani yemoka yebi kuna yoka mabala andima condition bomba secret po soko boye kotika la pia na Congo soko tali banda matama esili na boya boye naza soko yokinga na yoki papa obeti pera bandika soto longwe wana to parce qu'on est temps normal tozongi état normal les années état ni papa état nommé ça 2023 contrôler ba périmètre tika boy bamba ba trunyo so ya bibamba ba vide bando comme ça pineti na suka pinez na chambre era maduso ebele comme ça biloko na voyage te pas ici la kananze nantela et puis pour que ne faut ça na clique mala ya mala pe kwa dope pembeni surtout clique yo ça na clique malonga comment faut que ne voyage zo tala ba pineti c'est ça voyage ça nzela vitiliwa ba pineza contrôle ya concentration ba clique na ba chambre aère à réserve za famille soko koyo ba ko prier yo capable ozana muto ko prier yo na niveau comme na famille c'est ça foyeba c'est ça comment zo sakana na côté comme ça aller no retour
au côté déjà longi na visibilité keba ko kwena yo ko beta mbunda ko leka mbunda solo papa na koma komona yango e ko beta mbunda koyeba neza pasi suka na pasi o contrôler combien na yo basangisi bolingo na mbongo so contrôler moindre mouvement oza suivi ba paparazzi à sa caméra côté toi ko telemeza wapi de ba moni jase muke banongi et puis faut yeba nanya lingi yo na bosembo ko faciliter na likambo ko peso pasi soki me ami selingi kita tika boye pasta wana fochaka na mutu tika boye pasta tambola na nzoto seke be me ami sa saka pembeni soka yete nanu pasi tika boye soka yete kana na kopangusa ngo oya pangusaka me ami se moko ti suka belaka mutu likola leli mingi mbo okufa noki ok et bon son ngolela yete longola me ami siko ma moi tango je consoler bambi vide o mani sans frais bambaka vide pourquoi batambongo bagangela kabasi ne bambata te kana budget ya solo moi ça moni mabena kanyi bisaka na kende téléphone ngire mama tala signé ya chèque afandi abombi boni même de connaître bien o benga ngambango ni te papa to sona ki mukeme makambo si esili zo ticket zo ngana ko yama yesa mama na zana nu awa na tikali ka pona mwana suko yo soki tende na yaki chèque kangimi misu ya solo papa nazo bano osololi yo so mona mvoma beti mwasimbata jamais na mona jamais mvoma beta kama simbata batapiaka mama ba piaka ende ba beta kabasi ba boma piaka ro komiso boxer na ring tika boy soko bali piaka ndima tu surtout piaka za autorité ko gangela masi mingi mingi na nzela ando do récupérer ti même chebino ko komi lokwa na lingaki ye nini abombi singa nini bande ko telili na mutu bakabana kana piyo na ye lokole lilo ici oh moi ekotite o soki moi ekotite lili ma yakende exacte o komane boy o komona mamona mbwa na zo bela yo zana mibali misuba si babala bango ba regretaka pourquoi makasi musu sezela kata bo zo nyokolo mazo pia tambongo sambo mbongo kuto ko zana pasi na kote musu soka moni abo abotoli okolobani yango wana pesa osili mayele kapasi basali na lo belo polele moi ça ko tuna na kima kisasa na kende wapi apesi rapport na bande ko mutoko yoka ye azate na lo belo polele yango wana ko ba se ka biyo ko kimela nga wapi kote tuna yebi on s'est retrouvé au mona moi si te na fête na bango boko kenda zimi na ko ya te naza occupé azo banga nzela na tina koma akobima akokalenga akobeta aboya na yeyo mayoko na mwasi mobali mususu so zaka na mobali akobima wana kwa ridiculiser na misa mobali na po mobali ngwaki akimozonge tu etula basi wana pasa oyebi mibali wana pesa nazo yebisa yo ba biographie or mobali soka moni ba tata ngakende tozaka na ekala osena bitete kala mettons tozo ya tomboki c'est il faut bozaka na kobata or libala kala tanto ebota mwana tote mais atikala na rando mais yabima na basi yote c'est ça aussi mobali ya yoki atomboki okala na kwa kokebisa mobali wana petit momina nga mais côté kuna komi na mwasi musaboti ne bana mibale yo komi lokola bouke misère bazali mama na oloba no makambo oyebi bango oyebi bazo vivre na kisasa ebele tala ebele baboss babeta te ozapela na boss abeta mwasi mbata nani atala bijam bongo te c'est ça boss abita ko te tuna ke na fandi no bimsa mbongo na tanga oya pona bongo pe ok boss ndeo ya zangi mwasi azaka so na confiance en mwasi te na vie tika bo abi ko so landeka pona mbongo yeso yango moni boss azaka na zuwa te okay azu mususu boss ato za mami wata so okay musu yaka musu pona kanda ala kana 4 na mbeto tika bo azaka na confiance moko na lera piaka akinanga meme éponge nyonso na tika kola na mabele banda na nginda lokwa ya kima bozande moko bino bolandi nembo mbongo boya kaka 12 osenga mibale oboyi kende misusu aya apesa ka rapport ava bozo abino tika boy bo mate za kwa bisa kombi 4 ba so boyo ngo mate mibale futre mutu musuta taxi o te ba mataka ko ndimi ko finala me bokende bozala 4 mais ya solo ko zo yebisa yo
j'ai ma femme à la maison. Soko moni mobali azua mingi talaka na nkopi ni asala. Po piakera za na zua lokwa fena nyo ya nyoka. Asiomba na moko ku okufi piakera. Piakera na zua. Tika boy. Piakera ninga mwasi propreté. OK wapi. Sola milinga sana so milinga. Piakera ninga soka ya kutona libokia ba maman ndire na mboka bozori ka boka ndo pepa mbisi wapi. Watanga sokota so moni ba mama sava ko pesa kuti ombote te. Yoka fami bango zongi. Piakera ni soka zonga kutozo funika muninga suke zo duke basilo kwa ba makaku mibale te. Ba maki pe. Watanga zoleka ça va ça peut ça bien. Ya bisa yo condition biso ba piakera. Ndimanga. Piakera ya kutana douche. Ondo sukolela ni yo kende wapi? Oningi saka lokolo ndia nga kota na match. Kande mati mote. Ko sukola pamba. Amana ngaye. Na mona bango peza. Mama nazo betelo ba document kima makambo yo. Ozongenga bozokende wapi? Sata kutaka biso mwana na kateme to zakata na kimia. Oya ko mwana kae boy. C'est ça. Mais mingambo. Sata kanga biso. Aleki sata na ko luka. Ene mibala aleki sata na ko kanga. Aleki lien na ko na lien. Aleki ba mangba nje. Maman na ko sote. Et puis aye ba ko bimita ko ya te mukolo ko bima boye wana na. Na funda kangai pa moto. Ni opini ya sana ngo. Papa zoko sa 6e sens. Okele wa. Asimba busol. Bela yo. Wana pe Simba ba changer au pays kenda ngola to. Yo moni ba fils ba kenda ngola. Akenda ngola pona ko kima likambo. Na katika braza. Baninga bakati kana moi makati sibu. Butu. Na koma nanga na lufwe. Ayebi. Akima polo zalo be bakana komo pe akala kaka. Mibale makoma beba zana komba malamu te. Tika boy. Ba piloze. Ba ya toma, ba kombo ndie rupa, ba komba ne kufa kanoki te. Osoka zalo ba kufa mwana. Piloze. Baza, yaza. Ba toma ne ba ya ke umela. Ata beli akufa kate ba kombo. Ya John. Ba komba ne umela. La ba komba kati pasta. Bibe eviti ne pona ba kombo. Tika boy. Bakomba pana bibe kuba lokwa libanga ata sala accident. Pierre takiite e bona kai bona ni bona. Bongo ya toma ye kutu chance nzamba salika na ya toma. Oh! Europe accident bangi kombo. Asekina. Non, je suis vérité capable. C'est ça, il faut retard. Il faut retard penza. Mboko yo. Eza mabete. Ba tunde ba comme si Congo mabeli kola ko banga na bango. 2023 capacité national bisa yo mona Congo bien pour mona sengo Congo. Nandeni. Koto zo kene soko bangi dana makani soko mona ngopesa ngote. Kende ke sika ne sengo pour mona ngomula ite pour mona ngopesa ngo pour mona makomala. Malamu yango penza pasteur. Comme ça ka miss no o tu ba manga fo yo mona vrai. So ba tu la bi mabelo ba vrai. Ndena mona Congo vrai. Ngande na mona Congo. Nga mona Congo. Nga mona Congo. To lo bela Congo ka pesa pour na change moni. Komanga zo mona lipa ba bele ba zanga. Bo koma na makanisi ngana saka nango. Na ko boya ka Congo te pesa pays nanga. C'est ça. Na tshaka bato ba zo mana nzela po to pesa Congo kimeza la l'aise. Na ko za na mbongo mais so na sasi fete esanga bato ba konorenga na nani. C'est ça. C'est ça. Pour comprendre. Yango penza. Toi na l'air moko capacité sur déjà boye. Obi ke fête pende aussi la tina suka janvier. Yango joa bisinga. Oui. Po to moni mboka na kimia po ba so ba ko tsese loko ba ke nala. Ba bosa ke ko penza. Bona ne on dirait ba tu ba yebite ba saki na koma ba ko situka décembre. Bande na décembre siri trace ya fête exacte. Exact pasta na mawa. Comme tu vas le 24 aux mois peut on dirait juin, on dirait mars, ou avril. Aux autres mois on dirait maman kalezaki ba tu ba yoka na quartier ba tcheba minda na balabala. Ba saki ma biloko pema. Na na bimisa 1500 so mampuli mbongo ekolo. O livrer ekolo na mpuli. On a livraison. Na tche biloko pema 8 zo se mupe papa mbade sa 8 zangu ba combien na kati. 5 biloko pema Romi. C'est ça. Romi. Romi o. Sakana Romi. Ekolo. Eh. Batu batimbeli. C'est ça. Batu batimbeli que to sakana ba bima sekipa. Nazo mano poleli. Le 31 le 31 maman na moi le 25 baninga ba le biloko la ki lobi. Tikaboy. Eh.
balamba soki mbisa okauka moko mbisa pe na bakauka poka eza sola mbisa okauka tika boy mito mbisa okauka na mito mbisa okauka e bazango soki nef batie na bondu babuki buki bano bakoli kotiela ba mito mbisa mibimba te bakomona ndako ngai noki buka buka ngona kati baye bati bakanza kone panzani po babanga ndako te mama mabaku kote na ngoyo nzuku mombaka bwe mwana ngai poso te mito ba mama mito apamba mikongo kewa c'est ça ona seka wenza mito enta bangi ndako ndako ti bakolesa nganyo nyoka na olobela yo ba technique olobi penza tozana air moko tango ko sakana bana ezate bana bakosakana ndenge nini super ba Nathalie le 25 bano ba otambola etambole la bana o sentir que oya tondi te ba ke tambola ka ba l'exalaire po bakanga bana ndako lokola coffre mwana musazo kenda lati sapato na comité makole vimbi po numéro na ete papa na pe na mama motema mabe ba ke ko sombela mwana numéro na ete soki ya na ye o soki ndetikaki na tombola o soki lokota kiwa et puis rezate ya ville que so mango na Koweït c'est ça ninga balata mimisi na coordonner ba bakele talon c'est ça mwana muke ya 2 ans zotambo na sapato ba poussière mwindo kangame de na makola zotuna na zeli wapi nzoka papa kendaki na ngona sirage po mwana ye bataka ntia ya zandu nzoka bebe sie mwana somi tuna ko mfutema nini bona nini regret na lobela yo yango penza nimelanga osaki bana bazotambola misu batambola ti bazongi photo bakangi te papa na moko papa pona kopesa mwana mini ba papa cigarette bakabela bana ba 200 ba papa babetaka ba jambongo mona ka 200 ko ndeto betager kutu mwana koza na quartier papa moko na quartier kabeli mwana na 200 papa na papa mona pesa na beta numéro ni on mona duju tanga to beta be bimi 34 wana zokosa bina bana ngaba zaka na chance te wa moyibi yo papa we na olobela mas yango pesa na yebi Kongo malamu oboka te mama na olobela yo mboka oyo tozonga na 2023 tobamba babandi ya mabitu bomba soko bambi madusu te kamio kokoma te zonga penda zala les konfie mutu te musala nonde peso raison c'est ça lula meche na yo batu babango na musiko sentir ke bo kumisanga po awa ndezo pesanga sans c'est ça connaissance makamna sala kande bimsenga bato bazokabela nga soko bamoni bolango musala nande ebimi bino bozana ba meche na bino bobomba me komo bozowela koluka lokuma baninga ola telokola kapacho ola telokola boy mozana makopia ni fo wana c'est ça oboya mibala génération na opamba likola kolata muni ya muninga oyebi ke loko lobi yango wana na olobela yo okoboya mobala génération okoboya omona okane tie ba retard o te maloba ne o deja yango te po mibala feni baninga koma mbongo liboso te mibala feni balingi makambo ya métier na munoko il faut travailler hein omoni mama eloko lobi na ngana ana eloko lobi na ngana mbongo mais ba doyen mama ba ya na soubassement omona eloko lobi na ngana yo mais totana na bunda wala mosa totana na bunda pastor tena yokanaka ba jeune on deba yokanaka moi ça va ndeo kaboy camouflage awe baby sando kanisa mokoto akapashi na kolata ngo mukoni c'est ça abunda seka oyani na lago mini na monika kena apprécier oti mutu passe oyebi bango pera bakoya akawa ami fini ko benga na appel ondre ba bengi ye wala basi alors na za apprécier to kutana alors tui mobala kwa na yebisi yo na ko sorti yango ba raté ba fi ba raté trop ba komi ko tala ba o baza na actualité ba tricher or o bozo tricher aleki wapi pa ko mawana place na leka paye prix bango ba kokite ba moni lokuma muninga bangi ba ko maka bongo lobi de place mokile koi ba jeune ba sili ba koseli ba koko ba nuna ba tozo mona bato bana poto ba seli musu bana mikili avant ko mapoto famille na été abundi awake bangola na oloba na yo ateki na bawenza roki wana bakola kaka 5 kg pe biloko azoteka so moni ya papa susika ke mboka bapaya bakopia raison pona kisasa na kola awa ndenge na tangaka famille na biso ezalaka ndenge tokweya bamona nga na musalo bakololanga na kendo batamata na braza to nango nasala nango libanda ndo mona ke ndani ngosto tango pa kero ba keke voyage wa kesa kindumba bimi moyibi nzoka nde kwata ya vie c'est ça ateka souffrir mbala moko pona suka pesa vinere raison ndoko kama tango osala ba ça kezo akoma na poto yo zalaka ko chola tanga kendaka voyage na suko komi
eleki na ngai ya na nga lokolo ki bisika bomengo ye lokumu ezongi o wana tanga ko utapoto ayawa soka alati ndenga lingi zuwa yani ayebi pasi ya mona tika tyanzo tona bilamba mais kolata ngo pozolata yebaka na zolata la menazana kontume nakotaka wa ça surtout ça bato actualité lokwa bato balika na TV TV ko songela mama ko 4 faut comme lokwa sujet comme lokwa photo faut changer bilamba ebele bon commencer mission kwa photo photo changer ratin elongi na yo melamba moko tala mama c'est ne lambo lobi ne lambo comme il faut photo bon on a photo boy azo bano polele yango ko pasta ozabilo ouais non pesa ba schéma photo muto ayeba na ata ba dessiner longine ka so ebimi yela mbatu ba ko bambela ba ko ndima quand ko alata tanto alata ti ko yeba na kolata bilambe bele na olati tata ba koso na photo ba ya sa alata OK est-ce que alata lamba carré mais ba ndima ngomba ba chango na carré donc elongi yeba na ilamba to ma normal OK zo pia kela za pia na makasi dessiner ba tu ba timbe est-ce que tu lamba Facebook ko les photos alata veste wapi ye bongiri papa na sengre ayi biso kapage so yokinga yango penza na lobe Comment mboko yo na fungolo ba périmètre ya makasi 2023 faut ba sikoyo ngandenge na zao pona komisanga na rond point zelani inaleka côté ni nazar côté nzambe suna mutute pas côté 2023 oh ya solo maman côté nzambe wa sa lisumu teboy l'église wa pastor sa lisumu lisumane côté nzambe na mutute c'est que côté nzambe na makambitali 2023 na mukilité côté na mutu atika non na makanisi na prière OK kokende ko luka lipa ko bateke Jésus et pesanga lipa wana komini comment on s'appelle mututi comment ba ça sur l'église de Sambé mama nazolo bano makambo sérieux 50 nzambe voyage na yo ko 50 nzambe voyage te 50 nzambe pambola yo apeso lipa soko ko 50 nzambe voyage ezala ba ambition oza na ngokala ke nga Kongo te nazolula libanda OK tango zo 50 nzambe voyage tika na makanisi ko nzoto betaka kopo ko sala économie ko boya ko lesa ba dépense ebele po bo mambongo tiko ko katiki okende OK so yokinga OK ko yana makamusu to kotika na retard ba koseli nzambe kazo sala pa na hotel nzoka nde okotisi nzambe nyoma kambo etaliete ngana ko senga nzambe voyage te voyage ko yande ya pisanga posa na nga OK ngaso na beti kopo na monike koki na mbonga voyage nde na provoquer voyage so na bandiko sa démarche à voyage parce que nzambe fungola ba porte nzelo esimba po na ngina ke nakende bon comment na ko senga nzambe voyage na zata na 100 francs ko banda ticket c'est ça bilo bosala c'est ça comment ko senga nzambe o balo za na place ko 100 francs te yo moko na nukolo yo ibi ko so ya charge te mo sengo so mo so cha na ndako nami moko kaka mibale kilo ande ya ndengeni ko mi pesi kilo pa pamba makamnalo banayo biloko bokoseli église nzambe atikanga akotiko koma akoto 2023 na biyo mosala aboma ote oya kozana ba plan atiki badai yo jona ngeti ngawe waya sans motif akoto 2023 batoleka kutuna yo moko na no rankini na famille bakamoka comment muto ko kufa te akufi yo muto za bololo so chakaka ifalo kende oza ce qui fait oza de a compter même na famille ba mona ko makamuma mabe mais mawanzambe lokola pona kata ponyo na kane ya chona nko apa shirandanga dango komi na nko 2023 ko koti kumisa nzambe na motema mututu so mokutana yo ko ya te nzambe na ngasala kwa banga nzamba ndime makasi mais pona ko lukanzela vie yo na nzambe te apache ngamo koko yo nde kota na nzela nzamba ko memeno saki na yo sa na zonga so ke mema saki na compagnie ko mapepele po nzamba sali ki to basambeli saki le kilo na ko memate biso to amitumiki laki sengi nzambe cop akomto 2023 OK na compagnie basaki batandi babengi baninga bakota copie yango wana nzamba zotala parce que olingi 1 pose à 10 oboy copa 1 onga o tele kilo tango boy ko mema baninga basali ba 800 yo sengi na ndako goy olingi nzambe ko tigolo sko na modele nini omona oya ko leka kabelanga na chaki ona mabondeli balbango masinta na mabondeli oui ya pesiyo bongo na nani c'est ça sozo na souci o balo cha mwasi anzambe nanga age pousse na ko bala wapi ngama na mobalo lipa nanu ya 100 francs okoka kosomba te quartier ofandi ozaye moko mozana banyongolo ko lobota bana misatu basi amapa bazana banyona nyongona bango mususa mkana tonga soki ma quartier pas comprendre fille azipela transport ko aya la mukia ki mama map era va ya zo la musanga no kia vale
namona moto azo prier babika mwasi amapaye ye moka kati malembe azo moto pembe loba na zate moto yebise betanga bimia kondima prier na yo jamais mosu mukiye yeyo poye baki bofingisi kolo mukina de gana makambo yo ko salo tiki nzamba salela yo de presse gize lali bandimi babimba goyi babonga te ba pagano bazonginda koleka bango ba pagano bangindi alo belo polele bangindi ba pagano bana doa ke na yebi ko bimana ngata moti poko foli pe bima si ate za mvutema ko zande na simaliwa pona ko bimana ke kop est-ce que to teme belo babenga to bakota na mesha ki mvutema ko sala jamais on a monté babengi batuti bon ça batu mission so baleki muke bako tabino nyoso fo basaki yebe ebele mvutema sali jamais so ko kote osali ozwate tant ko so ko bima osepelate so bolingi musala ndengeni c'est ça zamba meme wapi soki na wa mukoko kitamina no ko so wa même bible loba 1 plus 1 égale idée oyebi te mozo bezi abana mike batu no 20 plus 20 oyebi égale 40 oyeba ko baka na no poleli c'est ça Kapache na ole baloba série 1 plus 1 oyebi te bato omoni ba komi minene ba paye a prix ba tambola na méchant ya makasi taza na passe ya ligne ngazo beta lisolo ndire passe so so été pas bon ma dignité elongi passe ya ligne soka lobi ko ngazo beta lisolo pas so seka abi na vandi libosa ba traite elongi ye ba national eli passe ya ligne na mission na bango ba kotika lisolo to beta ba kena sangwa passe nanga ko mabwe ko ba patron banginda bapato ngida bongo maman na ba no chaîne azala mwasi mobile o ya réussir ana kati atande ba kisi simba ba gogo ba zebele ba kinando nganga ba zo kisi simba kombe nganga benga ba kwa miyibi tika bo ka ba tanga kuna nyama ngambala ngam ne ko simba kisi alongwa kuna nyama batanga na pe ba benga na ko dama ba ba sa na mnene na bino te ko za kisi amba yo taba yakuna uzukamwe na seni batala kati wana ni mama c'est ça talent ezate yokati maboma nyoso mona ka babela maboma ba ko bikila te ba kokisa mbongo ko na modèle nini métier ezate OK mbatinyo likila sko ta nguma batinda ka ko sanda fata lo lali wapi kwa ko santi sanda na litoko ko te buto lali kate ba mona nyoka libi baba babo me afa ko sanda okota nganga mbo kufa vayo nazo pesa nazo yebisa yo ndenge ezali soko yokinga bien tiens basanza ojiti batineka sanza ka mbangu ayaka pe kenge na memi semi mbongo bana sanza natala lali nana yo nako kufa nsa ko sanza nganga kufa tala oseki na olobela yo makambo ezawa yo kanga mama travailler mutu avant kamba simba fo bandima yo qualification na wezani obangu bango aya mabasa bango banganga kasi ne mo etika amikufa tala na sekina wewe na sekaki te siko pe seksinga na loba wa yo kanga très bien mukilo yo c'est ça baka ezaboli et ana konyoko ma mususu na zongela kaka place mutu moko tazwa vie na rose c'est ça il faut payer prix capable soko payer prix onyoko mina likamana tant ko mesena comme le entraînement le biso to comme le entraînement entraînement et bandre zaka passe le gato mesena comme kaneti dada soko to sali to soko supa passe fona kende o nana la o ebi capitaine so mona kwa mabibi ngaite siko komanda nu yo sana stala na lobaka saka makanisi na niveau nzoto place écouti c'est ça soko zana na comportement ya mukie ko nuko makamba minene na miso ele kaote mona kama makamba baninga beta maboko c'est ça mona ka lokolo monite me kufa na motema na zana susi na koma lokola ye mais lokwana na zana makoki na ngote na tala niveau bato na kozana bango lokwana na banda même na bale match ezaka na ba junior match ezaka na minime na ba event 3 na ba senior zaka balemo moko catégorie championnat différent ozana na catégorie kokota na stade te tikala na entraînement OK sozo kompanenga mama to tambola kana mukili oboza na age muke nzamba commission de grand joueur namona omona mwana 25 kate de avec ba $200,000 namona patron muke de ba 1 million omona mukolo musa ba 40 50 nanu $300 kongisa te azo vivant lokwa mutu moka biba mondire mwana muke bazo tinda lukalipu namona
surtout na te ponani. Ponani pasta. Catégorie na ya zoli ngakoto sa intema ya sota comme likolo ezate. Pour ezana motu musu sa koli na adi so simisi $10,000 bi bamba na poko boki akufi. Tika boy. Oh maman. Alors bana polele. Na mona mutu abeta loterie. Puis akeri ya 300 gagna $30,000. Herba ke pese mbongo peme bandoki ndokwa kibek. Ko kama ti akufa wana. Bande onande batikunya matanga. Bakoseli mundele. Tika boy. Motele kiye. Babi mbongo kisi mundele alekisi. Elekiye. Yangai kaka. Ezo meme kwa koma. Kwa. Afanya banda na 100. Yako satandambwe. Nili. OK. Akomena niveau nini? Asumbi na bilambali kola kwiti te. Découcher combien de fois? T'es à Zana. C'est ça 3 000. Et un mutu mususu ko mone boya ko zana foyer ma ko mana bambongo mususu ko petit mo kazo sima mena na balité. Sika boy. Charge à giga. Wana giga ni. C'est ça. 16 giga na 1 giga différent. Moi c'est pas giga. Mais ça giga nini? 1 giga carte et ton 16 giga zana. 32 giga. Basape. Oh maman. Na le belo ezana basi na mibalo skebo za mwasi ya 32 giga obali mobala 1 giga okonyokwa manaye oh lele base bele longola pete bwaka giga na hote mama 2023 en 2023 Jo à part giga comment na ezana nini Nera Nicolas giga wala Nera OK bala sigo giga Inzanza. Oyo somo na mikeba dépense somo na ngweko e konzo. Ya solo e $100 ngweko. Otumbisa ka boye. Seza ba petit ko ba onde ba pambebe. Tala ka soko lingo pêcher mbisi ya munene baka na mbisi ope ko lamba. Oui. Yoko ela balani ndakala. Akumana ndobo. Jamais. Aolia de yoti. Aolia ndio pêcher. Donde pêcher ya yaka. Na te ça comprendre nga. Yango. Lingo pêcher baleine, fait mbisi moko za lokola ndaku ya munene. Yele lokwa neti babenga na netata na penza community. Babenga bana kona l'excellence te bande ko lokola ta requin. Mbisi munene na requin o boy ko lamba ye belé mais ça qu'il faut bimisa baleine. Si. Pourquoi papa voto nganda kwa mulai faut tout mulana se mulai. Oui. Tango tout mulana mulai ndenga ko tele papa pikanda ko matete. O tie fondation muke tonga muke. O so ko lexio ko kwe. Comment zo senga bo mengo mena calcul makama miki ko ka zo senga be au 2023. C'est ça. Zambe pesa nga bo mengo. Wana giga nini? C'est ça. Ala bano polele. Pastor Sololi. Afungolo ba briefing série. Na mona mutatanga te mais so ka simi mbongo munena zango somote. Na mona mutatanga mais so monika mbongo kolenga bani ba calcul français. Ofunga boutique te calcul ya nini na calculatrice. Na calculatrice ngo calculer no sai boutique te. Ako dimension que j'ai dépensé combien? Bololé. Comment ça 0 ka 4 giga. Yango penza. Na biso ba sérieux problème capage. Yako sakana. So kutena bato boyo che vi kaka. Oyo so mona muke bango ba mona ngo bité. Parce que tongo libanda pamba so pepi sambongo. So pepi sambongo. Kweya. So bata mabele. Otambo na giga ya 30 chasso. Pasta batunanga. Ya solo. La mama, Arsi de Paris. Ya solo. Mami mero, Arsi Chaki. Ya solo. C'est le toléra bien fort. Vraiment merci à toi. Mais yaka non, viens faire une photo. Bataba français, mais nenga yé terra. Ya solo. A solo là. Ah waouh. Ba challenger. Il a tout fait. Ya challenger. Vraiment baba. Merci. En tout cas t'es kitoko makasi. Vraiment. Ma base, c'est un des niveaux. Je vais bien. Pasteur John. Bon, tu vas au balou, c'est un tout. Ça va. Ça c'est fini. Merci à vous, Parlement. Des vidéos. Il y a solo coup. Des beaux gars, la biso pasta. Base, vraiment. Ate alai. Des fois, pasta. Mutu. Il y a solo côté. Vraiment base. Solo, il est capable. Des mutu. Mutu, il y a aussi la thé. Maman, on est ensemble. Tomoni Arsi de Paris, Amoni Pasteur John. Moumela.
La maman, oh, quoi taxi? Amimona. Voilà, pasta. Moi, l'été, hein? T'es qui te macasse pour ça, c'est les paris. Ah ouais. La maman, moi, pasta les kilos, hein? Donc, on est ensemble. Base, vraiment bon. Bonne année. En tout cas, bonne année. Challenger. Oh, ok. Ok. En tout cas, pasta. Moi, le du cara. T'es qui te macasse, en tout cas, ça m'a fumé. Ah, fumé là. Ça m'a pas mort. Ça m'a fait début année. Challenge. Surtout que Paris a reproduire. Ça c'est le. On est ensemble. C'était Paris Woumera. Ma merci, on est ensemble. Maman. Base. Kitoko. Ok. Kitoko. Yada merci. Azora danger. Hey. Attaque qui ça dit boumou hein. Bacha moi. Bon ali bien. Vraiment, tu vas te base. La sepeli. Oh yo ta bébé yo ta bébé. Oh yo ta bébé oh. Na itaga. Merci. On t'aime beaucoup. Après. Démarrer mission. Pasta linga ba GTA. On appelle ça bango kanda bazanga ni. Simba ba jango. Tez nata. Toke fan. Toke. On a ninga capable. Vraiment tu te moni ba geste be sala kama bien. C'est ça la bien. Capable to on a sujet du jour. Ah, ainsi de Paris. Il est tant que Paris, mais tant que ça biso yo. C'est loin. Te kitoko bas ba umela. Capable la ndanga. Na la da pasta. Problème to ça nango to songela ya la pendales. Na zolanda. Capable na zo songela pe na zo répéter. Oh 2023. Yango penza. Nzamba ko bomba mutu na carton. Na ndanga bien. Nzamba ko bomba mutu na bilamba bilemba. Nzamba ko bomba mutu na commune moko reculer. C'est ça. Mais telié ba giga oya. Bakamba ba giga to zoloba. Yango kasi ko. Omoni mutu ana giga makasi. Aebike. Nzamba ko tiayo 32 giga. Mais na nzoto bombi on appelle ça bikoko on dirait 0 giga. Tika boy. Yo kanga très bien. Place ba to ebele ba sali berere ya ko chola ka ba tuna famille. OK. Nzamba ko tiayo 46 giga, 42 giga, 32 giga. Mais bombi on a place moko on dirait aux na 0 giga. L'andanga bien. OK. La coalition médiocre, Mathieu na capacité giga munene. Munene. Oroyeba ko za grand giga, oza na position de faiblesse à piaka molenga keloko. Grand giga. L'andanga bien. Yo kanga penza yango. Oye na famille pauvre. Atikelo ki mobola, oye ko comme ça bilenga nga so moni muto senga senga. Mozano na âge position de faiblesse, mozo o boudé ba tout mozo qui peut être mozo à l'aise. OK. Comme monsieur ça na venir na malamu mutanga ke. OK. Parce que kimia wana ko c'est la promesse o za nango sa muta prier. Uti wapi? C'est ça. On dirait ba David. Tika boy. Ba Joseph. OK. Après na mboka mopaya sa appui mais muta meza kimia. Alenga lenga ti apanzana te. Professeur Kokisama. Ba giga ba job. Ba léonion so ba job ba kaka. A garder giga. Giga ko céda boya. Aina famille pauvre tali bande retour bazanga zanga abonga ne pété. Mais boya muta saka esprit na yi. C'est ça. On vit avec Kenge. Kota ba to royeba apoati. Kota te ameningeng. Triko na tombolé lemba lemba mazo misango soir de passer na faire pour kota zo kende dignité si la te baza piaka. Grand giga. OK. Comportement médiocre. Encore c'est nous quoi terminer razo so tati so bokia ke makolo. Et comment là? Nazo ki bisa malonga make makolo. Abateli giga boye bate mazo kemba. Bopo ko beta lisolo. Atali bino na misu boye de te mapa beta lisolo ça te pas panzana kate giga ça toujours fermé. Kamboyo 2023. Bokota na giga au 2023. Nzambe pas taliti comme les nyongo. Asambela te me fona fula e. Na kela ye akemba le la kate. Soki ngate na ko pe, akope ça. Joie. Posta na komi. So yo king original. Na moni na komi. Ma bonde li tende ko changer yo. Yo moko ndo ko changer yo. Tika boy. Esa la melonde ngomo. Omoni. Sakana. Nyama senga droit simba. Bongo nga mutu. C'est ça. Sozo quand même ramener bisal. Ba calcul on a yo qualité. C'est exact. Oh, c'est trop licolo. Licolo ba faut ba zonga ba comprendre. Kolenga position ça na ngote. Talaka yo moko soko za gigani nini. Grand giga ko pasta. Dija ko boya ko cha yo. So ba tu ba yele ba ko réclamer on a fait.
okobeta ta na suka beta okobeta moko kopile nyonso tozelaki bandaka na mutalala kala ala mukipiche si esili comment nyonso ebimi ndenge moko malamukaki te kaka wana elamusi ye giga tika boye akana yo anti oyemba kitoko eza kosala libuma malonga pate yo boye saka yo kotembi na français nende metamboli poto mobile banze mokombe lingala imaba na français mindele bayoka basomba jamais oyeba eza langue internationale yemba na français oteka totala saka na kwa na bana makama mike eleki kilo na pesa ba piste clé au 2023 to bandé on toza sur le 2 sur le 3 c'est ça ça la peine maîtrise côté la yo checking longola somo ya vie po yo te mto senga vie ba chao ko cha ça le lo kwa ke na za joro ba chena terre ko tazo la résultat bina po na pourquoi comment ko ti terrain o banga ba supporter na ko to na terrain ko tu to ba supporter c'est ça comment ko banga ba tu ko comme ta pesa o pe pema congolais c'est ça na za côté en ate naga positif à grand giga okuta nango ya yo bako sengo na feti ata na 5h30 bako senga yo bocha yango beti ndenge nini et puis mutako senga lo mutu moko kaka tu bana posa no balobi te mais mutu moko keza bocha wana ko batiki nana et mo bocha wana ko achopa lingio te DJ inane yo mbamba fete no betako ba ko chaka be fete changer ente sali DJ na soni na bomba ki ngo pona ni fete ngebe ba likola nzembo o moko c'est ça 1 2 3 au moins na lelo ka yo na yo misu sa bombi ba yaki ba umeli fute oye muke wa changement de fréquence au moins muto bomengo mina na famille te kombe kenda te yo na bibamba no kesango wananga kapashi na famille mbe sakana koyo on dit bon que ne faut jamais non pas ça va pisser yango wana il faut faire attention mbisha munene ba pesha yeka na mbisha munene ya solo ko pasta yo zandakala zela mayanga zwa yoyo ndakala tene mayanga ndako matawana yo yo kanga nzombo na nani jamais c'est ça non te ba pisser clé surtout le beti wana ya nyoka sanza afungolo bashema wana bombi yaka biyaya te maboma nyoso moi na nzela nyoso bakokisa bikila écoutez na point ana 4 giga akoso omona katana ndaku te ena radio muso tie na batterie pouf eziki na pesa bete eziki na nyoso courant osikeli nini badioti sakana osanya ampli giga mususu po tie na radio na maesika eboko beta po ni ebi muke kure bi muke mais comme etumbi misusu eza pe na bafe nga pe na bafe me boko beta fo ba tesu kura mususu na mona kure so batango groupe électrogène po sala oye ba grangolo voilà ba biso challenger foye ba place oza vous les bêtes mettons ça oza ka biseda to ko texte mapambo lokolo eza valere koka tika boy oteki mapambo pas ça na lo ba no frère oteki avant koka eza ba turbulence a vie monsieur yaka lokwa na avion la turbulence monsieur lokwa na voiture olengo ça accident maîtrise je vont pas dévier et tu dis yo vrai chauffeur za na maîtrise bangi ton go tout temps olenga ki mais gigante talisinga faut ya na vibo kotala ka obstacle te tala ko so mema yo wapi angaye bate ya bino baksa bino ko ndima o eleki nyoso bakote ya yo vraiment binga nzambe po za kolo yo la te na motema loko yo me ko tambola objectif de ko lobelo ko na munoko cheko mso banga keba na mutuli bakushesi ye haleluya o ko bela mutu tika ba pasta o ko kima muserekete batamba na nzambe na motema tika bona munoko te keba na bolingo muke je t'aime sambonga zo kosa tu azema kima tika boy o ndimanga bolingo ezana acte fandika boya bobi bakitse ko mbongwa nana matikaki kasi yeti est-ce que amoni alobi je t'aime ni motango fandi souci alingi ngami mingi na sambulo zota libanda bolingo yako na sali saki epa pamba alobi ata eloko c'est ça keba wa de lolobi mama Congolais bokina je t'aime Congolais je t'aime Congolais c'est biloko mabe je t'aime na fleur tika boy koya nango te moi c'est boto les fleurs na bolingo tika boy yo zande sachet ambisi bati yo ngolongole nyonso
na mbonga primo botelinga mwana mobali to mwasi mbongo ya yango c'est ça wana soko lobi bo mwana komi ko seka na makasi ya nini esili o anesthésie kimi yango moko yango abeti sola temi dota soka mola muke nini mama primo ba pesi nga fona nyoloka primo bala ena ngo fona nyoloka na tamba na mbetu on a bimité déjà mbongo ekiti c'est ça et ta tonge ko ya atika convection mbongo bengana kamala maladie ya soloko na fungolo makambo yo batu bakufi likolo ya nzala na kosanga prime affection ezate mobali ba jeter muna muna kosa mbongo akisi c'est ça macha tokufi ya kotali kwa maladie ya $25 azokata loko na misu na ye kota muke bakosomba kisi ya $10 mobali alingi masanga koleka mwasi. C'est ça, surtout ça. Est-ce Mama bikota kota oyo. On okutandika muso eleki prison na kilo. Ndeti ni pasta. Bongo kende makala kyoke makamba boy. Nalobela yo. Lake na kako pema, na mira pembe. Soko ndimelinga. Alo bana ba poleli. Yango pesa. Yana makamuso eza na Congo kapashi soko mono ko piquer crise. To pesa batu musu foti pamba. Oya zomona oyebite. C'est ça. On moni pesa ka mutu foti te. Foti mutu ko pesa biso na yo nzambe. Ngande na corriger ka berere komeli onanga ponga pe mutu berere. C'est ça. So nzamba corriger yanga bongo ya kotika ni nini. C'est ça. E solar batika. E ndumba ba chanja. E muyibi ba bongwana. E nganga batika. Asimba kisi batubela. Magicien akoma chrétien. Bongo yo nini zanango. C'est ça. Boniko. Olengani. C'est ça. Nana ko bangisa ngana kolongezanga. Ajini mutako kosa ngapona ndimela. Na linga ba prophète penza te. Tika boy. Alinga bongo te. Ko prophétiser nga yo binde na kola. Tika boy. Yo nzamba la kisi yo nini. Ala kisi yo nini. Ala singa mbongo apese linga wapi. Oko nginde za okomsanga goy goy. Ko beta na so nginda te. Yo le manake nzamba le bi bunda. Wapona sinyo sko banzela mai. Babaki nangana bu na bunda c'est ça. Wana kopi nyosa ba Kongo di kwa mutuka. Yo se kanga prophétie passer le baki na bu na bunda. Mais we sanga ba laksingo ngindi wana miso bomengo. Apenga mapesi alisona kombe goy goy. C'est ça. Misanyo soko boya na zana prophétie. Omona ngate nzambe nango la kayinga to komi na 2020 nazo se la kama lobana yo parce que nzambe ndepse ko to ba bisaki. $50 au pesa qui est des angles ko loba ko sio ko ngina 2023. Ezanzamba nganite. Mikumba na bino bato. Ukutana mbikuli ya moteur ya bilo ka prophète sakolo na nenga lisuma. Okosi na bolo ko nzambe na bino sakana koma nzambe na munoko. Na lobela yo. Joko seka songi aibi moko. Ya solo. Na ni sayo. Yo. Ba challenge no ba Jean Luca vi ba ki prophétie te ga yo so prophétie faye. Challenge tout fait to kota na moy. C'est ça. Tu bête ko ba zo mbongo ma zo ndimela no yete. Na mbongo na maboko. C'est ça. Yo ko kanga maboko so ndimi avant. Ezaka bongo sale man yo. Tala. Mama pasta. En tout cas, merci. Ayoki. Na oye biso ba biloko eza sérieux. Oh, ben sérieux. 2023 keba. Anesa ne bande. To boy to koma na juin au bande. Tu vas charge. Na jino vole la moto. Comment na moto danger. C'est ça. Congo peut ça na passe. Ah ba no polele ya o ayoki nga yoki. Conseil gratuit, zo vie au sérieux. Nzamba lingi o paza na yo. Mabe na yo tali mutute tali nzambe po lokola batala. Nzambe lokola changer ba tutu ko changer pe yo. Amen. Soko koti 2023 kota la teke ona zapamba sous-estimé o benga te. Oza premier ya lingi bakota. Soko lingi ko kota te ndo tikalaki. O tikalaki. Kota la condition vite tala ka lobi na kosuka wapi. Problème na ngango wa. C'est ça. Yeba nzela ko kende pe simba. Kanga munoko na bilela le ko senga liwano ki. On est du pasta. Bilela la akoma kata. So sengi ko senga te. Bokende ko yiba na mutu atuna ka mingi mungongi te yo songa. Yo songa makele no ba okanga biso. Bakena na mutu akangi miso. Po bozo soka na basini. Ya landa kaka. Tina suka. Jozo yoka. Mituna tikaye. Ako bob sabino. Tika boy. Na oloba no polele. Na oloba na yo polele. Conseil gratuit. Tambola na vie lokola moto asale yo makie koto ba yebite mais soka moni soda fale alenga. Pour le si. Tika nandeni pasta. Ma besoin sixième sens. Ba bensinga oui mais ça pona nini. Avant qu'il ne checker. Sinon to tika na nzela.
Maman, na loba no polele. Tika bo. O batika la bandima te bakamwa. Et puis muto tiko na nzela muto kolela liboso. Po balongoleka, pa bambela tumisisi. Ngenda ke na yo. Ba ko peso confesse que bazaki ne ba ko mele mbondo. Elele lina yena ko yamba batu. Abi mutu malamu ye. Zo ande très très ye wana. Ozotika kana saliwa. Ngaye. Ye yo. Bazo monete. OK na nga 20. OK. Peko so te manja batu. Soki yete ndakunda mitin. Soki yete nde boyetin mobomi. Mobomi Adam. Azaka na faute te. Mobomi Adam. Mobomi Adam. Abomi masa azu charge le camp. Babola bakabela kasunde ko musunde ko. Yano propre o aliesa ko malamo wangane ndikola piaka. Mutu mususu apesi bo komisiende. Yana biso wana tenza mbasala. So aliesa kabango. Bako so memelo bana na mofema. Ko komana nga. Mo ko perkite ba changer ka. Ke bana vie. Na bana polele. Na Zolanda. Capage tambola ka veki. Na ibite na lo. Bibelobi. Tambola ka na angele ya nyoka. Nyoka kontoka na mukongo tia zokende. Ko nyate na sima moko. Aza so zokende tanga sala ka boye miso ta timukila. So ka zonsi batasu ko to peso sala ka boye. Ya na moni. Nana ko nyatanga. Mo tinyo ko so ngotaka déjà ça komi. Prida nzoto nanga. Na moni pasta. Banga nyama na luka yo me kote ko lia nanga kosaka. Kote nzoto nanga ko mekate. Akengela ko tambwa na nyonso. Nyoka. Gauche, droite. Tanga zo tala na sima. Ta boy. Na ba rétroviseur na biso vérité. Pasta lobby yo. Soko komi boy te o koma na rompe te ba ko nyato na kati sa oyeba. Oyoka lisolo te asali sa fête ba ko pese $2,000. Tant que tu as payé 1000 au Panzi Garde, tu as eu faire na zoya à tes poissons. 1000 euros à la fête, combien kunda yo? Yomoko. Vous avez un mbongo, tu qui fait? Donc la kabelinga mbongo c'est qu'à linginga. Donc on dit liwa. Babo marana l'air c'est monter la Bible. Bakou fagana l'air a fait, il a fait. Ça a toujours été pendant la fête. Même Jésus l'air a fait, il a fait. Barnabas inana. Tous les bateaux, vous voyez bateau. Maman notre original. Yango anapenda. Donc moni mutaboya ba fête ya mingi prida. Mutaboya fête abatela mingi. Mungu na koza na musika tini mutu musa transférer au dossier. Ça oyeba. OK. Quand tu beaucoup tanité nzoka tini infiltré. Ka go bino kena kidiba da ozati. OK. Na lo ba makambo atake prévenir 2023. Ogondi mate mungu na zanani. Yo kanta poza na mungu na fobo mamutu. Succès na okaki olalisa misute. Te ba olala te na moni. Na ba no polele. Mususu ba la kisa yo koma méchant na loba. C'est ça oyeba ta lorote. Mususu na métier na poko kota te mais na côté na kuteza mavwanga ba chola kango me babanga ngona ko batama. Yango ba ochola me ba obanga. Soko longo ba zukimia. Soko polongwa ba ko sala nini? Ba je. So ba na butu ba ko kite fo ba na jaflate. So fraternité fo ba na bado. Yango wana. Ko ba fungola motema. Ero yamba mama na kichwamina na se. Na oyebiso ba secret professionnel. Qui oyebite. Koko mampaka makamwa nzambe menzela na ope batela. C'est ça. C'est ça pasta. Yo batelite ya ko batela yo. Linga yo pa yela yo. Komo boy ko lesa yo zo senga nzamba bombolobi. Oko lemba nzoto yo na nzoto balani te okotika mukili. Ako bambolo siko na simali wanda ko batela yo. Tamba tubaye bakate tantro baki prévenir yo. Kolonga ezanga na ko simisa nga mutu te tibiwa. O ba botinga ba ko c'est la résultat na zuitote. Soki na zuito ba ko changa mbanga. Soki na zuito ba ko kimanga. Na muta bota nga soka moninga ekomi embouteillage. Ozole yana sina bota ki okende pa biki na zapi akena na chaye kaka. Ba parent ko bobola ba bomba na ndako. Jamais. Mwana mobola ba bomba na ndako. Soki ba bombi mobola seka ba ifufu na nga ngolia na mutu te bobombanga. Mopayaki. Wana dimension Waza kana mbonga talo bite ba bomba ika. Olu kena nini? Azate. C'est quoi nga pesa biso nga pia ye. Azate. Okama. Botika kene kwa ni mais falo lo ba te photo bomba. Ndio ndia kutika mbwe. Bakomi bibanga banga. Faut se dépendre na yo. Omo ba te ndira taka. Ngako mona silika bobo mbela nini? Ya ngonde. Bobo mina mutakopa. So pia kele ba livra kata za na douche. Bien ça chocolat. Yaka poso kata na savoya. Yaka no kite bazazela yo pabika sake yo kote kato kopia. Yo to tambali mutakala yaka nani.
non, que ne soit ma papa yangai. Attends, mon pousse, que n'ango olombawa. Momola. C'est quoi? Pasta. La pesa du papa. Zota oyote. Que n'ango. Poso mon embouteillage. Pasta. Osoli pembe. Aya tana beba soso ate bokolamba to baye quand même akomi mutu amemi soso. Naze bisayo. Mobola ba bomba ka ete ozala reso. Ba livra ke lokwa meeting. Ye wana. Ba ozelo awa. Atana sa pongi ba kata ke pongi kola. Ba beta ke pe kokokote. Ba kota ke ba mona nyonso za mobola. Ba yeyo lokwa wa fraga. Oh izali kamini ayaka. Tellement noka kolala ba lukawa. Mais mutu azaka na mweloko balingati ola musai zana mwa o azate wani yope ko feno nye Jomi Kalali bolu keleni asa akomo so nyoro sa motif ngo mitino so nani ikambo ko tuna kaka sepe na bibi na ko pese phone na panda kaka po ebi ke interesa wa to mo kengela ngo mbwake mbwaka so batema fufu na moto mudu to betaka porti kokoko ngo koto sani bande ko makoko trange kende pana yo mwana kambwake nana mali mutu te babi ke yo ngia kita na moto nani nga beta porti ko bebsa marché mbwa ye balikambo e bongo mutu bongo mutu so mbwa balamba te kokoko lokwa azate na sapo inga soko kota na balambi ninya okolega okotinde ni mbona bisa moni yote bona mbasa mtazi baka surtout yo ma filo gange loko leka no kendo iba na kengela na zwani mbwa pena zo mi fiote na samutuka baruka kutu ya nazo mutuka nzamba pa bakenda bibo na Kongo mama bambwa batimbela pasi kana baza so bakutani fo baswana baza ka so bakutani mbwa na mbo so bakutani fo baswana so pekso kotika mbwa pati na bino te bakoma ku so bakutani ndeko yokana boni pana bino ka boka awa nde pasi bongo yokaka yokana toke gambela bambwa bazoni kisana mutu bapesa na compte randi omoni ngate tala matoye temi kande bapote bimi na sa matoye na tombola ka sute olia mabe matoye la elala esa mninga neta bapota ndimaki likambo nzamba pambo na tuka en tout cas 2023 bandi bandi bien tolobi na tolobi te to bombeli bino ba document ebele ya makasi que Dieu vous bénisse umera pasta zalanan ko bo angunda te zalanan challenger ba congolais ba na besoin na ya solo te kito bala ndonde na 2023 te to lingite kandolo to lingite o makonze na député to lingite kandolo le makito ko makasi vraiment merci ba on se balandi biso bolinga pasta obengi na téléphone olinga kapasulu obengi mate yango yo feshe yo kaka o to lobaki te débit année en plus to beti yango na débit to beti yango na suka merci na ba balandi biso merci na Joe Mystique Muteba merci na bino nyonso bye à la prochaine au revoir Capage TV Capage TV